Mon Kofi Olomide Fali Aleki na minute oyo. Aleki Alexis. Si Fali légende, yepé légende. Faire épée légende. On comprend? Quand tu as la polémique en athée, mais ça va faire à la légende léni. Par rapport à quoi? Yo ton va faire à la légende. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Un chef de guerre. J'aime Fali. Quand tu touches à Fali, tu me touches, maman. Alex, donc, na mututo finga Fali, na mututo ba mabe a Fali nga na ozala na pourquoi na ozala na Fali za valeur, on mérite bio ngai oser biso nyonso ko ngai tout défendre ya chaque fois zo attaque. Parce que faut ba ke Fali a sona mututo à part ba fan na e. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake et yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima te ke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste mino ekozonga tumu pia na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate So bonheur ne toba qu'il fallait les premiers. Yo papa il fallait tout le monde il fallait les cas d'orchestre au CP lito siliki sur aux amte mabe. Mais les lois pour investigation on va comprendre que Kofi Olomide dans la bêtise wana parce qu'on a investigué pena donc azoti na batu baya ko si baya ko fi manquer fallait respect. Église universelle, pentecôtiste, charismatique, ministère des affranchis. Oye Kumba Makana, prophète messager, l'homme de Dieu, l'homme de feu, l'homme selon le cœur de Dieu. Moto Oyo, Azo Kamula Satana Mato, il peut Satana, ko Pakata net na film. Yenani! Emmanuel Dodi, Ndimelanga Ike, Oyo, Azali Monsali Nanzambe, Oyo Nzamba Azali ko utiliser puissamment. Na cadre ya ko célébrer fête ya grand salut, fête du temps, Oyo, Ezali Mokolo, Oyo, Tozali ko célébrer. Mokolo Nzambe akutana kana mosali na ye. Prophète messager, Emmanuel Dodi, pote abanda ko servir yepe ko kango la bana Nzambe nyonso. Talatina bazali ko bengi sabino mokolo ya samedi, 17 décembre 2022, à partir ya 15h ngingo. 18h30, yo motozali na mikakatano, ozali na ba blocage ya ba fer, maladie incurable, ozali komona solution te, ngana yebisio, yaka komona Nzambe, ya prophète messager, Emmanuel Dodi, akokango la yo na niveau ya 2 fois te, tunangai ekozala esika nini, awa na aqua splash, oye ezwami na croisement, ya poilu na 14e rue, limité industriel, awa, Nzamba komimoni sa puissamment na niveau ya 2 fois te, dit amen. Tindo zana oyebi ke dynastie ebetite dynastie 1 ebetati depuis bima mais o ngande to kamwa et puis on ngobang sanga siko ngape na kanaki sasa au moins te ki abet na place basa makambo moi je pense que bakenda ko artiste bon o ya sigli déjà que azonga asala effort azonga on comprend. Ambassi Bourgeois, hormis qu'aux musiciens Fali, Makamwa Lobby a kosi nanini. Bon, on va les premiers. Non, les premiers. Kofi Jibe Weraso faire nan baba les premiers. Fallait les plus. Il faut fallait les qui na dimension les premiers thème na ligne. Non, l'équipe a union. A télém na ligne. Bana poto, bana ya Paris, bana ya
mokil mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oyo ye lisusu na makambo ya sika. C'est-à-dire que awa ba fandisa akei na niveau ya 2 fois T. Surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soko koti. Bazali na plus de 80 places assises. Mais côté ya Bilubu enga ye. Awa ba vandisa spécialité ya Bilubu nyonso. Eza l'Africain. To européen. Kasi pona ba Congolais. Fanda na oniepo awa. Okolia po kokata musapi. Yo mutongo sa fête ya anniversaire. Baptême, mariage, conférence, to réunion moko boye. Yaka awa na restaurant chez Djonga. Oyo ba fandisa masolo tu joli kitoko na service ya qualité. Pona Bilubu elamba maka awa. Yo motolingo sala emporter. Ndengo sali commande kaka sikoyo balambelio mbalamoko pe oziango za mobimba. Restaurant chez Djonga ezo fongoma tous les jours du lundi au dimanche 7 jours sur 7 à partir ya 8h ngingo oza mobimba. Oyo adresse nango ezwami na 4e rue François Villon 94 230 Cachon. Pona bato oyo wongo sala commande to réservation okoki ko benga na numéro ya téléphone oyo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Restaurant chez Djonga. Yangonde fandisi Bilubutu. Awa na kati ya Paris pe na mokili mobimba. Eokani. Nous revoilà encore très chers internautes de partout dans le monde. Bozolanda biso na ba États-Unis, na ba Europe, na ba Angola, na ba Brazzaville, partout na kati ya canal na bino préféré Fimbu News. Na tombe bino so ba bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette magnifique vidéo qui est présentée par la vôtre Lizana Kanguma 3 fois qui dans le fait. Toutefois, avant de commencer, comme on a pris l'habitude, le prophète messager Emmanuel Dodi et à tous les affranchis de partout. Toujours on a le 17 décembre, wapi wana tokozala na Aqua Splash bisika wapi le prophète messager Emmanuel Dodi akoya komi la kisapenza. Bato nyonso bazali na ba problème ba mitungisi nyonso ezotungisa bino. En tout cas bozanga te boya wana bokozwa mapamboli na bino kolekela mosali na nzambe munene le prophète messager Emmanuel Dodi directement na kopesa mbote na ngai na yemoko pasteur Jodéon Sekaniel Chamala, pasteur Moïse Kobo et à tous les affranchis de partout. Je sais que cette émission va faire également plaisir à Papa Lange, le patron de Bessingombe, na Katian, le papa d'Ovane de Nevi Wabelo, na Vienanga Moko Vieux Luzon Mbata na Soudaf, na Pesi Yombote, na Kimukoko na Katia Luanda, Motema ya Clara Masamba, na Pesi Yopembote, na Zanga Morote na Katia Plateau Oyo, Nazana vient ngai mon grand frère Alexis Wechi mbeli yanga la linga robenge bon parce que yé penza sur la very. C'est avec lui qu'on va parler sur tout ce qui se passe sur la toile, sur les actualités, sur les news, sur les buzz. Toutefois ceux qui ozengali na baby sera après à Fongolanga plateau on appelle ça Alexis Wechi Mbote. Bonjour Alexis. Bonjour la Kinda. Bonne santé. Ouais, Taros. C'est une fois de plus. Merci pour l'acceptation de l'invitation. Ok, un grand merci Nayo. Nandingo invité, un grand merci na retour Orlando Bisso. Un grand merci à l'honorable Prince Tokuzu na Yapatin Tsaraza Popol Mopasula Pasola Bango. Un grand merci na Amanda Kassa Maman Mokonzi Rachel Molifa. Merci beaucoup général Kelly Charleston. Voilà. Alexis Wechi. Yo mo pena ebikolalité. Également la pénalité. Bien la ken pena makize me motema ma patience na pesi pembote yé pas la lalité validi tambola ité aido boko la lalité to zui ba message ba menace ya ndenge na ndenge to pekisa Alexis Wechi ba to belé ba bengi Alexis Wechi pona ngai étant que petite sœur na yo étant que collègue na yo est-ce que moi ko zalate otika kolobela mingi makambu ya artiste mboka par rapport ya ba menace o biso to zui pona yo na oyo yo moko zui. Bon, quand je suis journaliste, autour de la question, le journaliste est normalement pour poser une question. Excusez-moi, on a vu ça la boulot bien. Journaliste a monté la vérité, journaliste a dit comme ça, on a été pour la vérité. En plus de cela, moi je suis un warrior. Un warrior, c'est un guerrier. Un guerrier, c'est quelqu'un qui ne lâche pas, qui ne jette pas facilement les coups d'éponge.
pour asepelisa bato moko boye et faut yebaki nga na kobebisa boulot na nga te mpona bato moko basiliki mpona vérité na oloba étant donné je sais que na ofinga mutu te et je sais que na oloba vérité oyo nayebi ke kosunga baartiste en général donc babiloko wana baoloba soit disant tika so mpe ndeni moi en tout cas ezokota nga te parce que na kobebisa profession na nga te d'abord mpona bato moko boye na kocritiquer quand il faut kocritiquer et surtout que kocritiquer na ngai nayebi ke ezosunga bango mpe quelque part et déjà ni bazana bazui mayele belé na ba critique na ngai ndi bazana bazui moi bambo belé on a koloba ya ofele o ba futeli kutunga mbongo te il fallait bazong selanga au moins récompense na ninga ba éloge to na ninga ba merci le roi va décider ba ke nango bongo donc voilà moi je pense que nga na koki ko tika ko bebisa musana ngate pour batuma ba osilika voilà. Mais ma menace de mort, s'il y a des c'est 3 jours passés, balanda qui on a ba moto, mais ma menace de mort, ouais comme itina ko benga, ko ba ko bomayo, ba ko luka famille na yo, moi personnellement na comme ce qu'on a droit na moi père parce que j'ai des messages, non tchaba message non sur whisky wishi ya kizengi intelligent ko illustrango, pour ba tuba mona ngala ko dia ko banga pona, mais la moni yo moko ndire zo le belé le côté. Je t'ai dit que moi je suis un warrior maman. Moi je suis un warrior c'est un guerrier. En tout cas, moi je suis un warrior. Nakobanga te moi un warrior na bitumba zongisima. Un warrior a zongi po azoki na azobazoki na lipeka nga zongisima non. Ma benga ezala soto ofinga mais au moment ofinga te tolo ba vérité. En tout cas, voilà, moi je pense que ba menace de mort wana ba sala base à la sûr que ba otika la mabendete. Vous comprenez? Tout to ko kufa, on kufa lelo kufa lobi na ko kufa pe lobi okuna. Na kokufa pe tina 100 tata balukinga neso nzamba bia garder nga tina 100 tata na 150 ans ba ozwanga te na vivre toujours. Moi je pense que nyonso ba ko sala est important et l'important c'est ça que ba concentrer musique, ba concentrer musala na bango, ba concentrer leader na bango, ba concentrer que ba comme peu ozwa ba disque d'or certifié, ba comme peu ozwa ba frima, ba mo beta album ezo simba, ba zala ba star, ba tika ba vedette locale. Moi je pense il y a un est très important. O ba o sala na est important mais artiste na bango kasi. Vous comprenez? Donc et puis na vie, il faut très important que ndenge tozalaka awa biso tout. Toko quitter kolinga ko vivre selon ba sentiment ya batu to pe na ba humeur ya batu. Lokwa bato la basiliki na kanda na bango to ki na mode de vie ya kanda na bango. Lokwa ba sepeli to ki na mode de vie ya ko sepela na bango non. La vie, il faut vivre selon les gens qu'il faut vivre, surtout que ceux qui ont droit et ça problème. Donc je te dis là, qui ne t'inquiète pas, il y aura rien. Bateau basal qui m'envoie et je t'assure que na minute l'état au sam salanae et tout ira bien. En tout cas, l'ongolo la mutu, moi ba inquiétude aux anango, il faut ici la l'ongolo ba inquiétude on a boire quand on na mai payer ba qui toko continuer musala, toko kendara nde to kendara. Toko kobaka parce que ngai naza journaliste, nazo lingana aider culture mboka nanga. Yozo monango normal na mboka mbato akana fali. Est-ce que c'est normal? Pardon? Et belé mboka on a artiste belé to na Congo to mona ka fali ma mutu ezala ka fali. Ezala ka ke so ba luki artiste na Congo ka moko. Alors que to mi benga mboka ya musique, to ba ke Congo eza mboka ya mni na musique. Depuis ba génération ba pepe kale kenda génération ba lwambo ya ba papa to blo kenda et comme lelo to koma ka na mutu moko. O eza ke so ba tala na Congo ba monika e. Non, c'est pas bien. Il faut pas comme belé. Il faut pas comme belé ba comme ta 2 3. Alors, yo repeki sangana tiko la vérité pourquoi vérité na yebi ke ko sala ke pousser ba artiste ba travailler ba koma ebele zela na mikolo ya au monde ba artiste mso ba ndo misa album te ba ko misa album au monde ba artiste mso ba zona disque d'or certifié te ba ko bimisa même ba mbongo na mbongo ba poche na ba pona ba album ba bimisa ba ke somba ba disque na nyonso ba zo disque d'or certifié on comprend mais compétition et ça li bien tant ba ko zongo malgré ba zona ninga bongo po na yebi ke ba zona ninga bongo tant ba zona ninga bongo merci. Merci. On a bongo et ça la bien et ça que musique n'a pas quoi avancer. On comprend on est comme que tout le monde a des disques certifiés dans Mboka top 3. Ça va. Voilà. Bolingo, Yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boissons alcooliques lokola whisky, champagne, vin, PMI susu bazali koteka ba boissons non alcoolisées lokola Coca, Fanta, Ozamo Bimba.
ezwami awa na l'île de France oyo bazali kosala distribution partout mingi penza awa na l'île de France livraison ti bisika nyonso kolinga o na salle de fête o na ndaku o na dépôt bisika tout okolinga oza mobimba benga bango na numéro oyo 068 54 17 740 société KLP distribution chez Luc Koulapa yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée eyokani. Alexis, tu n'as que deux questions par rapport à ma réponse au Pessinga. Malgré tout l'album Nabango et Betité, là tu fais allusion à quel album est Betité? L'album est Belé et Bimi et Betité. C'est Belé. Dynastie Beta quitté. Pardon? Dynastie Beta ta. Alex. N'absago déjà. Est-ce certes, est-ce ceux qui disent que on a tout bande émission. N'absago que non comme on a polémique. OK. Et puis Tindo Zana Oyebi que dynastie et Betité, dynastie 1. Et Bétaté depuis Bima mais on a tout comme Alexis Olobi so Bétaté mais tout le monde en Afrique du Sud Ezui Sony a certifié ceux qui appellent ça un disque d'or comment c'est fait c'est le Bétaté même comme on a telo Ezui na Sony kuna Ezui disque d'or ta et que disque d'or on disque d'or on a vente Ezui best ceux qui mélodie Ezui pété parce que nelo kwana bon on a bien en bon exemple comme zéro moins existaté Ezolo ba créer qui best mélodie ceux qui best ceux qui n'ont pas pessi bango mais ce n'est pas ça que nous sommes en train d'entendre. Nous on attend quelque chose de bien. Nous on attend voilà de bien et de vrai. Okay. On comprend. Tous la bleu au monde bien bon en fait. Est-ce que en Afrique d'ici na Abidjan, topé na mboka msutu pe na poto o ke beta toloke artiste mboka na ngai azwa ceux qui best mélodie au bango ba ebité. Non, c'est pas ce qu'on attend. Biso to la makambu ya bien. To la pena makambo auto moni to te waouh. On comprend. Tout le monde qui est disque d'or certifié, il y a qui après tout le monde peut-être platine mon boyé, tout le monde ba single d'or, ba single d'or msuba na on jamais belé. Fallait comme tara na on pile sous. Au moins maman na loba. Mais oui ba single d'or, fallait comme tara na on. Ça dit que single d'or ya yo, ça dit single d'or ya nzembo na yo. Mutana on ka fali. Artiste mboka na onte. Artiste mboka na onte. Il y a ça une collaboration mais il y a Idzembo na yimo ko za na monter on comprend likolo a fallu ba diamant tout ça personnel bon ezate on comprend démarche na nga yango wana nga na ebisio que okende na mboka mpaya tondo sepelo ba artiste mboka na nga azwa soki best soki nini bando tuno ezanini ozanelo ko lobate non eza reconité eza malongate eza importante et yango nde to côté les mela na place que boluka que bon le bar n'importe quoi voilà yo finga tout ça mais bon il y a artiste à travailler bon il artiste que ça maman longa bon il artiste que a beta musique bien bat ba yo kae bat ba binae bat ba sombango et ça la biso bien parce que beaucoup ya nous peut que ça rabatouter n'importe comment na ba appel les angati na ba message les angati na ba menace inutile bête wana sona Kuala Lumpur wana sona kimbate que sona ba kati kuna na ba samai et puis on ngoba ngisanga siko ngape na kanaki sasa au moins que ya bête na place basa makambo moi je pense que bakenda ko artiste bon o ya sigli déjà que azonga asala effort azonga on comprend faut attentif tant non ba faut yoka Alexis Bandela Alexis faut bazala pena ba que neuf ministère na bon o ya sili asala effort azonga asala effort beta banzema bien ninga beta na kala ndeni aza bongo artiste membre ya mukolo to mona auto rapper kala mingi ya papa mukolo makasi ba auto rapper lisusu to moni ya le papa na mukolo ale kakaye o moto gana sens te ya za na jeune on comprend un sens te voilà la kinda wana papa ni lobeli o aleki ndeni ndima ya on se oui papa ngoti to kende Alexis Wechi, le PDG Wilfried Bopil na Katia Londres. Le PCO Mbote Bisiko Zali. La chef de guerre. J'aime Fali. Quand tu touches à Fali, tu me touches, maman. Alexis Wechi. Na mututo finga Fali, na mututo ba mabe a Fali nga na ozalana. Pourquoi na ozalana? Fallait sa valeur, on mérite bio ngai oser biso nyonso ko ngai tout défendre à chaque fois zo attaque. Parce que faut ba que fallait à son mututo à part ba fan nae. Batu balinga ke bazala te ba vrai bazate à part ba fan nae na bien à part ba fan bo bata bureau na ba bureau peut faire partie de ba fan ba bureau peut faire partie parce que soit bureau fali aux mamans fan on comprend aka na bango aka na batu wana on comprend na batu misusu te
a mutu mo combattu du jour au lendemain nga ko linga tina perdre artiste nga lo ko fali na ko linga perdre mutu ko fali te so perdre mutu ko fali na minto culture kufi wana to linga te taka musique a Congo lelo qu'on ne veuille ou pas tant on ba ma musique au tanga kombo fali en bien ou en mal siko muta bongo na mona bino boya bo sa takane gratuitement bo bebisa bo sa bo stresser pour muta ko stresser pe non fa mona plein kana ba soldat ana ba guerrier o ba yebi pe musala ngo surtout que toi ba journaliste wa bi domaine wa so muta déconner de tout monde de journaliste ça déconner to zong c'est te za la bonté za la boy o déconner to so te za la bonté za la boy ah et ça la bien banaki bana poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune na Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel, Joli Kabelo CPI. Nyonso. Pepele neti kaka na film. Mais Alexis Wechi biso toza ba journaliste koza na parti prêté. Wana tozo zouande ti parti pris. Et pourtant biso photos à l'église au milieu du village. Ngai na au milieu du village te. Na epsegno que faut monter à la cac au milieu du village. Moi je suis du côté de la vérité. Moi na côté vérité. Moi ni vérité zanine. Moi ni soki yo na osé, boswani, binombale et que na raison na côté la osé na biso que yondo na tort il y a la vérité c'est à dire que tu vas finir fali gratuitement on a journaliste pe maintenant na mutumo so na bat bayoka ah mais botika o finir fali pour ça venir le côté il y a ngwana so na bi bongo na zo milieu du village te exact que na zande côté à vérité côté à bien na défendre ba valeur c'est ça okay. C'est ça OK. Au-dessus de bailo, comment très important, on a soulevé deux questions, deux sous-points na bakambo to au-dessus de la question na liboso. Oloba ki na banda ba pepe kale ti na ba wendo, c'est maintenant fallait pas. Mais en tout cas, on a même propos de façon lobeli, mon grand frère que j'ai sali Ambazi bourgeois, a peu que loba bongo depuis musique à Congo banda na wendo ti lelo, c'est fallait pour permettre au monde batu ba s'acharner na ye, batu ba lobi mingi ba manquer ba kolo respect. Mais il faut que nous soyons similaires. Na vie, faut d'abord vérité balatsango mascarate. Vérité balukate ba embellir en moni za vérité mais comme obanga noko mo mso comme ça se connaît tout moni sko fallait za pena numéro 1 mais siko moni siko te azan numéro. Et lo za bato bien ba faux bangwana. Na vie faut za vrai. Soit oui, soit non. Au monde ngana mta double discours te. Nga ko sa double discours te na loba ke na loba rapé na loba na maile nanga na ba argument na za nango na ne na landel histoire na comprenant que fallait avoir le meilleur de tous les temps na ko changeant te pour na sepelisa mutu mususu soit au linga bongo soit au boyinga carrément et surtout que na lia pas musicien mon côté ni fali on comprend donc fali na vérité na makambu tozomona Ambassi bourgeois, hormis que un musicien fali, makambo lobby à kosi na nini. Tout bolba que fali à kosi, que mamambassa le zalukuta. La moindre des choses, tant que les intellectuels, et là on sait les années. Quoi analyser? Quoi analyser te, comme m'a fait, comme m'a fait, comme m'a argument, comme m'a preuve.
o la ça que non beaucoup si moni fali neza boy pose na subasima moni fali neza boy azane le numéro 1 te aza le premier te à l'équipe ba wendo te tilelo batu ba l'équipe na boy si ko ngape fona za ntango parce qu'on a boy na boy ngana yeso ko montre ko boy o lobby eza bongo te za boy total to vérifier o moni boy o lobby eza bongo te za boy total to vérifier ozo comprendre ça dit que bazoloba parce que suis bango est-ce que ba tozonga na momke non font la matière moi ma casse à siko kala militaire allez-y au moins c'est une ancienne il y avait une carré magique au ba vient na bisona basalaka wera JB Koffi Olomide grand prêtre papa ouais ma 100% star paix à son âme ba on 4 voilà aux comprendre et il ne savait pas et il ne croyait pas qu'un jour ils en mutumo où tu as des net mutuko dont on a c'est aya les kabangomba moko. Et c'est qui est le cas aujourd'hui. Au monde il n'habite moi si ozin aza aokanga to ba kabiso ba Hollande même na poto partout. Toi ton obeta bil na kala. Tout ça avant to ba obeta biso to tracer carré na biso ana. Ton no sala ligne membre to bois ka bil. On comprend. C'est dire que on les premiers na bil wana bois qui yene mutu a banda. Siko na bois ka bil wana. On comprend. Nde ton no bois ka bil muta bois qui muta liboso mutami bala bois qui bil Moutami Sata Boakibi, 4 personnes, ils sont à 5. Au moins, 4 on a déjà 1000 bosso, presque payé dans la ligne. On se bat na simana, les premiers. Mais si on a les pidi, on a les premiers. Autant nous bien les pidi. Les pidi, on a les pidi, on a les pidi. Il y a les premiers. Les pidi qui sont à Boaki, c'est-à-dire à l'équipe, na mouto liboso, à qui au téléman la ligne. Moi, je suis à la ligne. Oh, mato kita. Il y a les premiers. Tant bien les pidi. Moi, je suis parti à l'éloignement, on a bien fallu les pidi, on a les premiers. Bon, on va les premiers. Non, les premiers. Kofi, JB, Weraso, Ferrenan, les premiers. Fallait les pidi. Pour faire l'équipe na dimension, les premiers, à la ligne. Non, à l'équipe Bango. À télém na ligne. C'est ça qu'on voit à l'équipe Bango. Alexa, à l'équipe Bango. À l'équipe Bango. À l'équipe Bango, à les pidi. Fallait les premiers temps. Fallait presque les pidi. Les premiers hasards. Les deuxièmes hasards. Baba, oui, là-bas, fallait les pidi pour télé na ligne. Il fallait appeler les pidi. Donc, au soutenir ma propos yamba. Aza na soutenir ma casse, aza les pidi à l'équipe Bango pour aller à un disque d'or certifié au toit na monté. À l'équipe Bango parce que ça li ba production et belé libanda yamboka na ba tourner na ba production scénique libanda mboka. Mutasala kolekaye azate aza artiste le plus titré. Oh my god. T'as comme toi aza artiste le plus titré. Hein? Aza artiste le plus titré mais bolinga condimaté qu'à l'équipe Bango neni. Oh, non, on a un titre parce que mérite n'est l'accès à grandeur en monde. Mais si sur le Lazare meilleur de tous les temps, dans Barcelone, parce qu'il y a 4 ballons d'or, sur 5 ballons d'or. Il y a un l'accès qui meilleur de tous les temps parce qu'il y a un joueur sous 5 ballons d'or. Mais Messi, il y a 5 ballons d'or. Il y a Sima Batebele, il a 5 ballons d'or. Fali, il y a un titre que les musiciens ont tout. Il a 5, il a beaucoup de titres. Il y a Afrique, il a presque tout la musique. Oh, bah, musicien belé, bah, monté. Si vous voulez ton dimate, tobo ya nabiso ka non, il y a l'équipe fali pour ça mon colo, pour to gol ba bongote non. Et puis colo ba ke fali za grand bon qui est numéro 1, ça bien, ça pour nous encourager, ça pour nous offenser batute. Et na vie so ki mutako koma et comme na niveau que yo so ki bonheur amninga offenser et offenser sur comme tema mabe. Sur comme tema mabe, jamais bonheur na yo ko pesa ngam tema passe ou jamais bonheur na ngai ko pesa mon tema passe. So bonheur ne to ba ke fali les premiers. Yo papa a fali mutu mo be fali les cas d'orchestre na au CP lito siliki sur aux am tema mabe. D'ailleurs faut CP là. Il faut se protéger que moi, on n'a pas nayo, à l'écart chez eux, babenye les premiers. Ah, et bana batumiso babenye les premiers. Il y a yo babenye les premiers. Carrément la moindre des choses à faire c'est quoi? C'est de dire bravo. C'est de dire bravo. En tout cas, je suis fier. C'est ça. Mais ce qui n'est pas le cas dans notre pays. Pourquoi? Parce que batu baza mitema mabe. Batu baza mitema mabe. Ozo on batu baza mitema mabe. Voilà. Fallait à ça les premiers. Fallait à l'équipe ba musicien tout. Oh ya Monique ba ambassia kosi ke ba propos o ambassia lobeza lokuta na place bo silika bon finga batu bêtement lokwa ba gizengi mo boye bon bebisa ba éducation batu boya na ba preuve bo laksa ke ya za danger pour ça libo ya ça libo ambassi par oya ko pesa no ba preuve na yo laksa ke fallait aller qui voilà arrête de Pierre yokelanga eloko
Oyo, restaurant business class VIP Bruxelles. Restaurant business class VIP. Ouais, ça n'a pas cuisine spécialisée dans ndenge ya mukiete lokola. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti. Biloko tu ya mboka. Okoliango joli kitoko. O makayabu. Kwanga. Mbinzo. Ndakala. Okoliango joli kitoko awa. Bilubutu. Elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso. Ntaba. Mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te. Olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP. Na Bruxelles. Bazali pe na mobange na salle oyo. Ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soka ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles. Ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yangonde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Alexis Wechi na bibo soki bato wana bazofinga fali pona ba propos oyo ambaze a lobby sko tangu bato bazofinga fali bongo yo moko lobby honneur wana oyo fali asalaka ezonga bisika uta sko tangu bato bisika oyo ya uta bazo permettre ba finga fali est-ce que ça tongi ba kaza c'est que mutu moko azanda azotinda bango si mais c'est clair Kofi Olomide ngal bosso en fait on a mutamaïl OK avant lobelo au fond dans en assurance ouais la fois passée tout ça l'émission qui n'a pas réserve que Kofi Olomide azan en 4 bêtises voilà mais les pour investigation on comprendre que Kofi Olomide en 4 bêtises voilà parce qu'on a investigué pena na yo ki na ne bazolo ndenga zolo ba na kisinjora na babato ne vraiment ba utike pena lo bagale kinga pena vraiment ba utike bon donc azoti na batu baya ko si ba ko fi manquer fali respect. Yango moni ba bêtise ba nana tout ba oloba ye moko mkona bango alobelo te. Moi je suis déçu na Kofi Olomide parce que nazori grand aza légende na mboka na biso qu'on ne veuille ou pas mais aza mutumo boy oyo a décevra biso tous les temps. Pardon? Na makamutu a décevoir biso na mère a décevoir biso na polémique a décevoir à tout le temps et ce n'est pas bien. To souhaiter liwana te to la to la nki ba kufi aza pe so invité. On comprend. Mais est-ce qu'on soit coufi par exemple les loto lobito après lobby okuna. OK, nina ba ranki na ba te belebo. Ba presque ba tout ba kana bien té. À un moment fallait à sympathiser qui a salaire fort que bazala bien. À ça qui est fort pour bazala bien, il ba concerne mais alingi kaka ngote. Amemi okanda mema ki on tinde commission na niveau. Il y a kotina ka batu mais amata, akita, asala oya mono sala et si kaza alinga te même conscience ne ebi ki na minutes oyo fali alekiye Alexis mon Kofi Olomide fali alekiye na minutes oyo alekiye Alexis si au moins ce que le sabino Alexis quand tu me dis que non quand tu me dis que tu te rends compte un net ko sera na kosa ba yebsa ko tu na ko so ne to bonge na kosi yebsa ko aleki na so mama lekeli aleki na nini aleki musika on va proposer le so to yebi ke ndeka kambaza lo ba ke za ko amakai ba respect na ba grand yo ko confirmer ngozo ba kala ki papa na ye na vie faut yeba na auto yebiso na début awa vérité balatsa ko mascarate vérité faut pas ko embellir yango vomi na lo babu na place na finga ndi ba banyama ko ba finga na ba blana vomi na lo ba vérité boye vérité ko latsango elamba tono latsango elamba ba te moni siko te vérité eza vérité nga opexanga te pona bino bobanga bino tout bomo banga bono ipsanga non Alexis non botika nga loba ba vérité nanga o na mona keza vérité nazana ba argument nango on comprend tongo tout nanga ko aleki Kofi Olomide no nombre de titres d'ailleurs uta bani musique na sima Kofi Olomide aza plus jeune que Kofi Olomide mais na ba titre belé ko leka Kofi Olomide aleki Kofi Olomide parce que fallait déjà prester na Maison Blanche Kofi Olomide na prester na Maison Blanche aleki Kofi Olomide album te to ba titre album ata yondo aboso mission on ça le seul album on ça album chaque jour tu me mano elinga mettons et puis album on to ba ebele c'est ça la succès il y a souvent 13 ans pote qui flop total na kosi Alex bon na kosi 13 ans pote yebinze mon yebinze mon côté il flop total
On comprend. Kofi, tu as si un album n'est pas un succès. Est-ce que succès n'est pas on comprend. À ça, la 150 albums, 300 albums, il y a battu qui a l'équipe. Michael Jackson a ça 4 albums, je crois 5 albums. Mais avec les lois, King of Pop, avec tout, avec presque tout, même si dans le monde, avec tout. Et ça, bon, côté, grand Eba mérite. Grand Eba n'a pas prestation. Tant que partout, quand tu es invité partout, il fallait faire nombre de stades Koleka Kofi. Stade en Afrique, il fallait ça en Koleka. Il fallait un titre ébélé Koleka Kofi Olomide. Et puis non, il fallait mettre meilleur stade d'Afrique Mobimba. Kofi n'a pas monté. Il fallait mettre 4 fois consécutives meilleur stade il y a zone francophone 4 fois. Nous avons un disque d'or certifié. Pour y des fleurs, il y a un problème de PC Kanda. Mon exercice aussi ici bateau. Mon exercice aussi ici bateau. Oui, Tomo qui ici bateau. Donc comme on a ça mamoto ba sala. Elle aura certifié. Elle a un disque d'or certifié de Sali Makamoto. Avant comme on a disque d'or certifié. Azala 12 Afrima. 12. C'est des martyrs bon ba béton. On a on a 12 Afrima, on a un titre rebellé, les artistes les plus sollicités, on a déjà une fois invité en 2014 dans la Maison Blanche. Après ça, on a 10 artistes qui ont dit que en vie, ils vivant en 2014-2016, Obama a 10 artistes dans les États-Unis, dans la conférence États-Unis Afrique, il y a 45 présidents. Il y a été. Pour nous se retrouver 10 musiciens, il fallait représenter l'Afrique centrale Mobimba. Grandeur artiste et banabon. Quand même, c'est ce que na camarade de président de Guinée. Fallait qu'on a des fans, il y a des présidents de Guinée, il y a des première dame, il y a la première dame, il y a beaucoup de sur l'Afrique. Basa ba fan na, il y a président ba fan na qui na partout au côté fallait à côté. Place Moroté au Kofi Olomide au côté fallait au côté exacté. Le contrat à place où il fallait au côté. Il y a au côté. Si Maison Blanche, na toloba na sommet États-Unis Afrique en 2014, na Maison Blanche na Afrique centrale babinga fali. Il y a côté kunate. À côté na pèse ce défi, à côté Maison Blanche. Ba reconnaître état que artiste Afrique na Maison Blanche. Ba reconnaître qu'il y a grand en Afrique na Maison Blanche parce que ba reconnaître fali assez de fois na Afrique centrale to zui fali. Et puis Abima, Kofi Olomide dans un défi. Abima meilleur star d'Afrique mouvement organisation quelconque. Que meilleur star d'Afrique mouvement il fallait bon dans la première édition il y a trace urbaine musique. Il y a pas Abima. Oui, parce que c'est la légende. Mais il y a un journaliste, il faut que tu aies Abima en tête. Oui, que papa est légende dans beaucoup Kofi Olomide des sociétés jusqu'à présent. Justement démarche dans ça là, beaucoup marol ba vérité, botika ko banga. Aza légende dans le bagage de bingam te boson le bagage en fa yo lo baon. Mais cela n'empêche que ba les cahiers. Oh, fallait pas légende. Il aussi fallait légende. Pas ça jeune, pas ça boga, tout ça non jeune. Aza légende déjà. Il est reconnu comme légende partout escakenda. Bino peut-être abo éviter mais après te dire comment reconnaître comme légende. On comprend. Déjà un titre qui légende on a base légende, fallait légende, il y a légende. On comprend. Fallait légende, il y a légende. On comprend. Quand ça a polémique en la tête. Mais ça va faire à la légende ndeni. Par rapport à quoi? Yo on va faire à la légende. Par rapport à quoi va faire à la légende? Par rapport à quoi? C'est moi Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oisa 12D, Oisa 13. Neo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris.
Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Boss Yamoka. Artiste par rapport à quoi? Non, pourquoi tu as pas légende. Tu es Aza légende. Papa so vous êtes comme ça légende. On a lobby que artiste Tangi Aza légende T. Sortant. Fallait légende, Kofi légende. Donc fallait m'embêler au Kofi Olomide salité. Mais Kofi Olomide lo ni oya sali fallait salité. Fallait ça na lo suka ayo la bon disque d'or certifié et point to vendre to zela et puis lobby que non na zo to muso bazwa. Mais il déjà zui à fongo linzela. Kofi Olomide na ngota na ngote. Donc ça fallait zo ngote mutu pa linga zo ngote. Te mais fallait ka y parce que il y a une vérité en okino pour aux bêta to lokina na disque d'or, faut un disque d'or aussi n'est pas certifié. Et ça y est. Donc, musicien 5e génération, parce qu'il y a des textes stade de martyr, tu ne pas les oser. On a bien bon, on a eu mon poème bien. On est bon parce que si il y a ça là, il y a monté dans la salle. Parce que comme un mythe. Et comme un mythe, comme un ben ah ndé ah peut intouchable, né la bique non carré magique mais ça la maison qui bango kaka. OK. Muta quoi qui a zaté. Mais eglaé à l'axe batu que non au gros béton. Tout est possible. Baza bon. Baza bon, ba ta musique bien, bana fan balinga bango. Baza bien bango tout, mais ban di marquer l'époque, ils a fallu. On comprend, faut on dit mais pas comme tout l'ingratitude est condamnable. La jalousie c'est un vilain défaut. Bolongo la jalousie, bolongo l'ingratitude, faut comprendre que dans moment eza époque naie, na le bango toujours eza mandat. Son mandat na sili a okende, bino pe besoin relève, mais botiki na, botika parce que ça naie, botiki tranquille s'il te plaît. Botiki tranquille. Alexis Wechi, Venanga Junior Ramazani Tashima les dollars bivores. Junior Ramazani Tashima. Iye penza ya Olobaru tezozanga. Venanga Junior Ramazani. Mikolo na moni ete to monani te. Alexis Wechi. To moni affrontement entre Quartier Latin et le groupe d'accompagnement de Fally Ipupa à l'aéroport international d'Enjili. Affrontement moko salami makasi oyo wapi garde corps ya Fally Ipupa artiste mnen na mboka na biso pe B52 abetaki Niamakor parce que Niamakor a mankaye aloba makambo belé B52 aza maître te B52 aza makasi te ya ko beta B52 mais lelo tomoni B52 abeti Niamakor na aéroport international ya Njili. B52 aza maître atako maître te atako tuyo atanga somme to manque ba respect gratuitement c'est l'autre. Si vous avez que na makasi et que vous avez manqué au respect les choses. Au bête. Et on a toujours géré le sentiment que tout est un réflexe automatique. Mais au moins on a que musique comme qui m'a bé. Et qui m'a bé pourquoi? Parce que il est patron na bango. Ton jeune on a ça la mam, ton ça la on a alubailo te. Il est ça la na moye bien. À ce plan na écoute le contraire à Kabila Sumbo. On comprend? Pourquoi le loso azum banu na on? Pour me l'autre na banu na. Le loso banu na on. Et bon, ce que tout le monde a bendé. Faut ça la net biso to critique to finga ta. To ça prena na batute. Sauf que no beto bon mo so na mo pena que ça na be makaso ça na que en mo makas. Mais après to gote mati to va na to no finga artiste amné net ko folo midi na va na ta no finga Kofi Olomide. Yo Kofi yo noté. Na lo ba kaka vérité, c'est moi que vérité na na contrôler on te que hier c'est pela ngoto a c'est pela na ngote. Mais o eza bango za pena que azo finga. Patron na azo mona. Et ça, et puis au final, on a un maître. Et puis B52, il faut que B52 a maître membre très respect. Maître membre a une éthique, une déontologie à boulot. B52 a un bêta moutouté. A un menacé moutouté. Et ce monde B52 a commis à niveau là, c'est que c'est français, ça en est de trop. On comprend, ça en est de trop et on a commis à niveau là. Mais on a coupé déjà ton on a camou parce que on comprend que c'est que Joe Pena a débordé parce que B52 a conseillé à bon monter. B52 a maître Pena solo, maître Pena dans maître certifié, à maître membre aventirté. On comprend. Alors ce commis bon et tu comprends mon toutou à la limite na et il y a un monde dans la vie tu le toujours faut en avoir borne. Faut pas dépasser les bornes. Quand tu dépasses les bornes, donc moi na soki nyama soki nini azum banonae et puis voilà passons à autre chose hein c'est juste important car le moment ce qui se peut Mathieu Bosch aussi a été frappé par le DA Gino Liak
ye pa yaki kocha vena biso jino na pesi bambote bisika zali yaki kocha micro mais le jino albini ni Mathieu Boss achela batu micro batu bafinga ye aloba pesi rien makambo belende abeta ben antécédent na bango na vijino ben antécédent na bango po biso sto ebike ndeko na biso Mathieu Boss te position na te biki ya penchant te biki ya sala makambo pena na kosa di sa conducteur na boule ke ye afinga et puis so finga ndi ba je au sala obinini ya sa sko on comprend ça on encore pour pousser sur nos besoba au fingi on comprend et tant il y a fini si Gino lia qui trop a fini si petit Gino on comprend que mon homme doit finir si sanga soit c'est lui qui a mon qui temps au télé micro pas côté là et le nez côté là et puis c'est canne gifler à beto coup azui italien Aujourd'hui, il y a que journaliste, analyste, chroniqueur, est-ce que ça normal? Est-ce que après ça qu'est-ce que tout le monde a? Qu'est-ce que tout le monde a? Bon, on a tout réaction. Qu'est-ce que tout le monde réaction il y avait dit on comprend. Ça dit Virginie Moto ba Mathieu bon chacun na fin ça on a fini si ça mu tout. Mais pour le baloba rosa na ba propos moko ya makasi. Donc c'est ba beti yo bon. Donc il faut continuer na liste ya bato na ba mona vérité ngé. Ya on a biso ngaite vérité na yo. Parce que par contre Mathieu bon chacun a fini si ça ya nga est normal pourquoi? Ya nga est normal pourquoi? Yanga est normal parce que moi yanga est normal pourquoi parce que nga fini si ça bato tinga ba vérité nga donc nga so toucher nga iba ke ba warrior bon ça charger non pour isa nga na ba vérité mais Mathieu Boss c'est pas le cas Mathieu Boss ya fini si ça mutu a fini si ça pena mutu pe a CP là moi différence dans ngwana mais na ba te qu'ils encourageant et puis ça sentiment oh il a vedino na minute na sko kanga on réaction na venga on ba réflexe automatique na baneli sous pour na ba na biso. J'étais avec Alexis Wechi, penza lo barana vérité. Joker de la presse. Vérité na yende blessé. Chef de guerre. Besoin. Faut pas avoir peur, faut affronter les choses. Faut dire les choses au lobby ana abena be appelons les chats na kombo nango. Tokomi na biso déjà na suka. Merci d'abord pour l'invitation. Moi mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Nayo Lakinda. Donc voilà, on va pas porter les gants jusqu'au bout. On porte pas les gants, on va frapper sans gants. On va vraiment frapper sans grand pour te aider. Un grand merci à Batoto Balandi Bisso. Un grand merci à Shekina Molingo. Shekina Molingo Mbotenayo. Un grand merci à Prince Ngoto, maître politicien, politicien Bisso. Prince Ngoto, Mike Ndenge, quarterback, Tishik Molingo. Voilà famille nanga base nanga bandal bo teme beli mona ba bato tout ça donc voilà quoi ba gros bisous na bato balandi biso baso bolinga mbote et surtout basi oui baso bolinga mbote na balata mi balo bolinga pe mbote et surtout abonnez-vous massivement sur Yeba News lelo na 18h 19h vos analyses à moto mort déjà donc abonnez-vous massivement de l'autre côté Yeba News 243 très important honorable point mbote. C'était Ozengalina derrière la caméra. Napesa kaka moi quelqu'un bote na ngana bato penza bazo soutenir en tout cas na roloba bo tenir biso penza regard makasté ezara musala to salaka ba interaction irenera entre biso na bino ba suggestion ba vie na bino de sala to sala bino musala lolenge bino bolingelara bambote na mingi na Jackie Lomingo crédit de Lyon na pesi susu mbote makasi mingi na Jolito ko papa na Jolidor mbote makasi lisusu na mama se mama yasi motema papa Jansi Mayasi force italiano DJ Malonda na pesi mbote na pesi susu mbote makasi na ye moko Junior Ramazan Itashima les dollars d'Ivoire wana vima bien nga penza ya kasi na pesi penza bambote Augusto Navarros na pesi mbote boza tellement ebele ya makasi donc bambote na bino abonnez-vous sur mon TikTok Lakinda 47 sur Facebook, Lisiana Kanguma sur Instagram, Lisiana Kanguma, Nono Charles Diams, Bambo Tebele, Enoch Le Cadet, Bambo Tebele, donc Bambo Tenabio sur Gucci Mall. La... Personne m'a pour dire, on est quel bien. Ailleurs, il y a bato elaki yango donc makambo ekende bien
Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.